Mon rôle à début émission na yo ba ranking ezaka tellement ebelé. Na kati ya groupe tolingana te mais ezala na ka vision na ngate. Mutumso pa ko l'action nzela, mutumso pa ramasso na nzela na ala ki soti na destination. Donc c'est un peu ça maman 1050 alokwazo nga na arena comme na arena nga na kiti na nga na kena par malingomo. Quand on a l'obité, oh c'est pas maman Milo, au Longwe. Pourquoi qu'il n'est pas maman Top T, pas maman Marie-Hélène te voilà, ok maman kai pas moi la mobile. Bah journaliste boza makambo ouais. Wala luka wala comment luka la polémique. Non, bah téléspectateur à Libanga TV, bah on a pas ça juste pas comprendre ma vie et le connu c'est le cas Longwe pas moi si à qui pas mal tant que bah groupe ya ba maman la biso pe baza. Et le quoi et tu ra kinga na groupe ya président na ngar malingomo. Et ça, visite, oh, il y a rendre une visite, soutien vraiment et marqué kinga. Dans un groupe, mais quand j'ai un problème, président Tabimsimbo, la poche président Tabimsimbo, la personne non, que non, azate. Mais Armalingo, mon président nanga, Abimsa Mambo, a personne dans le banga mingo. Non, yo ngoba kune pas maman et le quoi n'est pas été. Et le quoi la mère ça, moi mère Milo. Maman a mis pesara trop na musala, mais batu ya tchaki wana babo, mais là qui est musala kufa qui a kufa. Bonjour à vous, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre chaîne Libanga TV avec juste une toile naturelle. Oh Babara la Sibyl, moi c'est Mouindou, Mama Africa. Je sais que vous êtes très nombreux partout au monde, Amérique, Europe, Kinshasa et Babi Libanga TV et Kangi Masolo sur YouTube. Babi Soko Boy au sali chaîne la naturelle à Koyate. Là je salue mon boss, Oba Mikolo Tobeng honorable, hein? Papa Daf Mobamba ainsi que notre maman, la journaliste international Mama Africa moi ça pemba ko tsakangu nanda kote mama Betty Masengu là na mona nga ma France Aris nda babi onde makambo simbi Paris na Pesiombo te Nathalie na ngambu ya Allemande na binga vie na ngakati Maral je vous salue nazanga moko te na plateau babi Libanga TV ba actualité mama Kitoko. Aujourd'hui dans mon plateau je suis avec ma vie babi moi si Kitoko moi si atonda nzoto comédienne na yo Kitoko na kati mboka oyo ma vie, bonjour. Bonjour maman. Boni. Très bien. À mon pona ba téléspectateur ba Hollanda biso Vraiment bonjour Nabino Nyonso, bonsoir Nabino Bolanda biso na pourquoi vraiment to les labino ya trop et ça nga babino actrice principale Nabino Bolingaka ma vie donc yoyo maman je dis tu là mbinga na plateau na. Ma vie de téléspectateur baza na posa vraiment baeba musa les okendeni na groupe théâtral babi oume la kacha masolo ngo o expliquer bango babi libanda mboka donc Libanga TV makambo bino mo boyebi bino ba fan na biso bino mo boyebi donc ba circonstance ni biso to kutana nango donc to dépendra ka na bino ba fan na biso vi bozota la biso vi boza ko s'abonner donc yango zo sala biso vraiment na actualité mikolo. Ok, merci. Ma vie balobi na ba théâtre ma maison belé ba rancune belé entre vous bolingo ezate koyoka na ezate boso botola ka ba mibali na kati na groupe libanda donc ba mno bandumba. Oza raison. Na monde na biso rancune ezalaka. Ata na monde na biso ata monde ba musicien rancune ezala partout. Donc ngala ele musala ngama ba rancune ba etalinga te. Etalinga te donc na yebi ke na kati ya monde na biso bat balingana te bat bobaka maladie donc c'est un peu ça mais biso na kati ya culture Afrique TV via nezalate vraiment babi musala net biso lelo ba mama Betty Masengu so moi la naturelle vraiment et ça grâce à maman Betty Masengu bimi singa parce que babi libanda la naturelle ndi makambo idole na yo ezala na pesa ogu ya sa théâtre. Waouh, merci beaucoup. Mon avant on a mon palais on a mon ndaku na vana na ndaku
landa ba théâtre on atala mais vraiment idole nanga la c'était na sœur nanga Irsi Pechanga. Voilà. Aka yo lokwa Judith bo c'est mwindu donc Irsi Pechanga donc nga ma vie c'est pas nanga na yo. Nga na imita nanga yo. Donc ba rôle jouaka parce que babi yepé to kaki idole baba nini Irsi Pechanga Marie Misambo mon babi loko na tsaka wana au moins vraiment c'est vraiment Marie Misambo. Est-ce que yo po sala ba coiffure na ye toka na théâtre ndo joua lokola Pechanga? non na incarnaka Irsi Pechanga na nyonso. Voilà. Bolandaka ba gakto lekaka na libanga TV bo monaka. Donc nyonso Irsi Pechanga ser na biso ye ana rôle monter ya boyaka. So pese rôle boy o sala so pese mena tika mona ser na Irsi Pechanga sa rôle ba mama te ezala ba chaîne ba pantalon ba body ser na ngoyebi. Donc petit na wa incarnao. Donc yo pour beta poto mon vraiment makambango yango babi ça le londe yango. Voilà. Babi ma vie vraiment idole na ye za Pechanga. Ma vie ko le bisa ba téléspectateurs au sali combien de temps dans monde théâtral au umeli to za vraiment à peine ya okota. Vraiment merci beaucoup. Ngande na abona sali 3 ans dans monde ya art. 3 ans na vana na ndaku président nanga ya Ozunga abanzola na yeba nanga loté na yebi donc yo za kino kana ndaku président ye azue boye bana ki avant c'est moi na ndaku na utama na palais chez biso na yeba lokotinga na bando sala tido na koma ngala za nango donc c'est un peu ça. Dans tous les 3 ans nous avons pas Armand non na utaka na groupement bo équipe nationale pas maman Milo 50 voilà leader nango abimisinga ma fi na télé donc Isaïe et mi balé mbisela ndeskama echolaka nga sala na ba critique te mbisela ndeskama echolaka minute na pa Arma Lingomo ya Lumus comprendre Arma Lingomo ya Lumus mobala tonda eloni sala que maman vraiment ya azui moi si kitoko na ndaku azui yo ala kisio musala et olongo OK parement eloko wana qu'est-ce qui a fait que olongo vraiment merci kande moko to ko ba début émission na yo ba ranking ezaka tellement ebelé na kati ya groupe to lingana te tulingana te mais ezala na ka vision na ngate mtumso pa ko l'action nzela mtumso pa ramasso na nzela na ala kisoti na destination donc c'est un peu ça maman 1050 alokwazo nga na arena comme na arena nga na kiti na nga na kena par malingomo donc c'est un peu ça. Bon, Ozaki et pas moi si babi mikolo na Congo na présent so facha yesu suma kamu likola makamu visiter tager babi la bon babani comment on dit babi moi si parité voilà la teur mais à parité babi moi si pefu aluka asala Ozaki pas moi si olonge pas mobali moi mobali wana peut-être c'est pela ki na yo na binote maza na groupe nanga oya tondeli non même pas moni président Malingomo aza homme mari ndenge mama Betima Sengwa bana papa Daf ndenge président biso Arma Lingomo aza marié donc président biso ba jeune asala na ngote président biso aza bilinga linga te pona moi si nem merka atonda donc envie aneli bandate donc ça maman même azé belé hein to ki na je ba maman bazé belé maman topaza maman ça la coupe de réveil wana maman nani ce qui komboye na rotanga kombo na ye parce qu'on a l'obité ou c'est pas maman Milo olongwe pourquoi qu'il n'est pas maman top te pas maman Marie-Hélène te voilà OK mbamo kai pas moi na mobile ba journaliste boza makambo wana luka wana comment lukila polémique ba téléspectateur à Libanga TV mais on a posé juste pas comprendre ma vie et le connu et celle qui a longue pas moi si aki pas mal tant que ba groupe ya ba maman na biso pe baza et le ko et atura kinga na groupe ya président na Arma Lingomo eza visite oya ko rendre nga visite soutien na ye vraiment et marka kinga nazala na ba groupe nazala groupe mais quand j'ai un problème président abimisi mbongo na poche président abimisa mbongo apesi non zwa ke non azate mais Arma Lingomo président nga abimisa mbongo apesa na lobanga mingi non yo ngo bakune pas maman eloko ani ezala ite eloko la mère asa moi mère Milo maman ami pesaka trop na musane mais batu ya tiaki wana babomela ki e musala kufa ki akokufa donc Nathalie nanga vitesse na koki nanga te voilà téléspectateur bazar osepela babi vitesse ta jeu comédien na biso amona babi mbisela na côté ma echolaka era moni kuna makamunda pesi makamuna ngamu ya papa Arbon na biso ma vie balobi ke bino bozala bandumba makasi bozala balinga ba homme marié surtout mi bala poto osala pièce boyo otie ba numéro ba comment obenga trouble kuna na poto biso ba fille à théâtre non même pas biso ba fête biso to balat oh bah les attend na bango bino pe
ba journaliste bosa ba ndumba c'est que ma besi ma songa za ndumba ya ndumba te moi ça libala et puis ça mène à temps na yeto pas ba na vie émission ba pe bande ko chrétien bazaki mais lolo bala ba kangisa ba mnoroti ndé mo pe nanga ma vie tant na ngezali nango so mbal mo mobala za alingi nenga no bala nga to donc ce libala ye obala na yo et na bala te poanga na botati na no mobimba bo siko papa moro ka e ka bala e biso ma vie otika vie à théâtre parce que bino kuna bozala ka exposer otika ah kotika théâtre teme kota na kati ya makila ah mobile nanga na convaincre apesi mbongo ba famille ba fandi mama Betima senguti atika la journaliste akanga papa Dave ayebi ndenga ko convaincre mobile na ye atika aza mobulu te atala ma partout ba benga kete on bala za na confiance moi c'est bi ke ko pour moi nanga moi peksa musana ezate siko baraki nezo continuer na ba théâtre na biso surtout bino ba jeune fille okaka ya groupe na groupe ba yoka na rate groupe na cour ba bundi au juste ezalani ah ba mo ba e balikamni ba mo ba luka lo nu ba mo nga basala ba mo ba ebi nga ma vie a rancune na tika komona ngote ateska na zaka na groupe liboso na tika komona rancune te mais vu ka makambo ko makata na groupe na ye rancune ezala ngomoni biso basi nte meza ka mte mama beto ba mo la présence approcher pembe na ba rimer etambola surtout yanga mama so ba bisa côté yanga ba rimer etamboli bat ba le bien ka moni yo journaliste no bino yo beta ba me libre vraiment ko yo ka ki makam na mo bo yango me mingo benga na plateau na yo spectateur na poza tout na vie ya ma vie nga na bengi yo pamba te ba bisinga solo la na ma vie toyeba maman Judith ngai ba chrétien nga fort et nga na longo na yeba ça na tuka ko zo rôle mon acteur principal te mais ton n'est pas Armand Lingom ma chérie deux fois acteur principal ya makasi ya makasi touro na touro bola pesa makam et ya makasi na biso touro mama Betima songa na alliance na pièce biso ngale affrontement yepe marié nga pe marié et kalaté ma pambo so pas comme biso de barola ba marié bon kalaté bénédiction ningeya faut ma Betima songa faut ya faut ça émission pleine salle de fête programme ya groupe ezandenge malgré tout président zate yo zakuna actrice principale na kati ya groupe yo zo ba mamndenge zo leka masoya zo leka ndeni ni bo répétera journée vraiment merci na ba fan na biso to leka kana biso TV so za na chaîne za na télé za na TNT to leka chaque mercredi na 21h05 et puis samedi na 21h05 to répétaka na Tony Wikele na Lemba jusqu'en pembeni ya terrain ya jeudi to les tozala wana chaque mardi na jeudi donc tozala wana kuneza école de formation chez Alumous. Donc c'est un peu ça, école de formation chez Alumous. Pour la formation, expression, nyon soit malam zakuna. Merci. Ma fille a petit programme ya groupe ndingezo tambola. Ma vie tozo na chef vraiment na suka ya mission na biso ba comédienne ni tangela 5 ebelete. Ka 5 combo ya comédienne monde qui ba jouer bien na ba groupe nyonso. Ya bino karaté ba groupe oui. Ah, ya liboso. Nakina président nanga moko Armand Lingom pour président so pesi rôle incarnaka ya mbale maman nanga 1050 ah voilà vraiment non nga na cause l'ingratitude jamais donc ya mi ça tes sœurs nanga Irsil Pechanga donc na lele ya dégâts président l'a dit président l'a dit et sobé président nzemba bina filala ta rosali leader obominga et leader na bomi donc 4 5e an et ça ngamono na mininga non voilà c'est ça voilà autant vraiment parce que la personne doit connaître oyazali babi pour mutu andima yo moko vraiment faut ba valeur na yo et si vraiment ma vie aloba qui est en tout cas ba téléspectateur ba c'est comme non ngamona miyebi dans la bandi na ba yaya pinga l'équipe génération na bango aussi biso pe comme la génération na biso ti ba sœur aussi Pechanga loba comme ba ko basa mabala ba vana banda na bango banola na pe biso pe na ba télé le quoi bango donc ofanda apena ndako 8 ans ya kolanda ba groupe mususu so na zwara te ya kolanda ba groupe mususu il faut na vanda la landa ba ninga mususu c'est groupe nini fama oyo sepelaka groupe ninga sepela ah groupe nga sepela côté les aka groupe à président l'a dit et sobé donc voilà vraiment la zelango chaque dimanche ayeba la programme à président nga na la namo na fa na otala na otama ramonenge ile kana télé donc ndengo za na kati ya papa Armand na groupe na bino un jour peu neto bino linga président la dit sobé psika za bambo tebele a ko invité au kepe au jouer ko poser problème té vraiment na kati ya cultura Afrique TV groupe na biso président Armand Lingom akanga caractère té et le ko salanga na longa
tondi to bongo to lokola ba benga to ba fi non donc président monte encore caractère na ye président a dit ce besoin la besoin nga akuta na leader na nga asolo neto na besoin de ma vie président boyete et musala maman qui au sala donc et sa visibilité to lukaka visibilité voilà un jour pour penser à la langue parce que biaisé le côté na makila nzoto on pense à un jour ça la groupe na yo te ngala ka lokwa sil pechanga si on nga tia yebani le boye ala ba mbongo ne matika ko fonsa groupe te sa vision na été ndemo pe nga ma vie vraiment ngana otika na ka pas président man non donc le bas lobby c'est Nzambie mais nga vraiment ko fonsa groupe na riva na nga maman. Vraiment on est arrivé à la fin de notre émission là j'étais avec comédien Nabino Munene Bolinga la Katia groupe ya papa Armand vraiment à lobby belé boy qui est ma vie à lobby belé moi ce qui toko un mot pour na ba téléspectateur autour landa biso ba mbote ba salutation ton numéro de téléphone peut-être on peut t'atteindre partout au monde ba yeba ndengeni makozwe la yo. Vraiment merci beaucoup. Nga comme on ma vie à Gbama, on a besoin de contacter Ngai plus 243 89 155 197 plus 243 89 155 197 au lookinga na compte na Facebook au mona na kuma ma vie à Gbama donc au mona kanga donc na zawana wow bambote nanga vraiment mingi pas ya mutasala nga pona zana na internet mutabimisanga pona ba msuba ole bebele nga mutabimisanga monde internet za na été mama Betty Masengu na mbale papa Dave na pesi binombote na bébé Davline donc na pesi binombote na pesi ba fan nga nyonso ya Paris ya Brésil ya Gabon na pesi binombote o aza besoin libanga numéro na ngeza wana non nangeza na benga na oboko na bagarre na biso na pesi mon ami Marcelo mobala Marcelo lukela makambu na ba fan na nga Marcelo la pesi ombote na pesi mo maman journaliste Judith Mote na pesi famille na nga famille Ondombele mbote maman na nga Fatou mabande ko na nyoso boza matadi boza komina ki bana nyoso ya kaela na ninga bino ya dégâts. Ok, merci. Là, c'était ma vie vraiment dans quatre couple. Il y a papa Armand, ma vie comédienne Néné Mboka. Je vous salue partout que vous êtes au Boto Landala Naturel sur le Banga TV. Babi Libanga TV, il faut ota la caca avec Betty Masengu, la journaliste internationale. Maman la bisou, Babi Kuna, Babi Mikoto Benga honorable. Papa Dave Moubamba et notre bébé Davini, je vous salue. Et là, je vois toute la famille, toi, partout. Ma petite soeur, petit frère, maman, papa, je vous salue, je vous kiffe autant. Tokutani Sousou à la prochaine numéro. Bisous, bye.